Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino. Awa tozali na commune ya Kalamu toye kotala lupango oyo. Babandaki déjà kotonga mais mukolo nango azoteka yango. Wana avant to pesa ba détail mususu to kenam na Prince to mona na balabala. Awa toza na liboso ya Avenue Victoire. Avenue Victoire, Prince oyo euti Victoire na rond-point Victoire place Loboko ezalaka. Donc place nga na telemi awa eza place oyo ekaboli na droite boye eza Matonge, na gauche nanga eza quartier Kauka. Donc toza entre quartier Matonge na droite, Kauka na gauche, non juste na mai. Asko tokati ici parce que place to telemaki tokati ka na ngambu. Tokati na ngambu po total lupango na biso eski ezali. Donc na droite na biso eza mai ya Kalamu o ekaboli quartier Matonge ekaboli na quartier Kauka. Donc voilà un peu awa tozo pusana tozo lakisa avenue ndenge ezali. Avenue eza munene, quartier eza très kitoko, omona bato bazotambola mituka, donc tout est bien. Lupango na biso ezali non loin ya Macadam, soro telemi na Macadam. Na Prince esika to telemaki wana ozomona lupango, soro telemi na lupango ozomona Macadam. Donc voilà to komi déjà liboso lupango. Lupango to bande ko beta lisolo yango yo. Ndeka tolobaki lupango yango yo awa toza déjà liboso. Tozo lakisana no ba limite lupango na biso ebandi na colonne oyo esangani na oyo ya chocolat. Donc oyo ya chocolat na oyo batongi sika. Yango oyo eza lokwa mur mitoyen. Yango oyo awa et puis ekei ti place parasol wana ezali oyo ezopesa biso 11 mètres et demi. Toko pusana potoko mati esika mur yango ezali. Wana awa topusani ndeka tozopusana boye tozolakisa lupango ndenge ezaleli makambo nyonso. Donc esukeli awa voilà place colonne esuki nde place mur na biso esukeli. Donc eza comme mur mitoyen epesi biso 11 mètres 50 11 mètres 40 11 mètres 50. Et puis wana tozonga sikoyo poto kota na kati tolobaki lelo bomekaki kotala vidéo mais otalaki yango bien te parce que kotaki na kati te tozoki kaka libanda mais lelo tozo kota ti na kati oyo eko permettre biso tomona niveau oyo chantier et mataki déjà ndenge ba mur déjà tongamaki komaki ti na niveau ya lenton ezosenga kaka muta kosomba akule amatambala moko na premier niveau asala système. Donc voilà un peu awa bozomona Macadam yango wana avant kota na kati tolakisa na kati bomona Macadam mituke toleka ndeka tolobaki que otelemi na lupango ozomona Macadam otelemi na Macadam ozomona lupango esika ezali.
Donc lupango oyo eza na chantier nde tolobaki oyo comme déjà na linton pour ba couler chantier eza fondation to relaxa bino mabanga bachaki na fondation eza ya pona 3 niveaux. Donc wana awa to relaxa bino sko fondation bo mona niveau colonne o mo benga colonne vertébrale ne yango. Donc colonne à solo et mati na premier niveau. Donc oyo eza lupango batonga kango eza ba maçon zelate eza société nde e bandaki kotonga immeuble oyo. Donc immeuble ezalaki pona 3 niveaux bo mona mabanga minene na fondation oyo ezalaki vraiment que non eloko etelemi bo sentir que makambo ezali. Donc wana to lakisa sko na kati. Voilà donc ba colonne nde ka to lakisa bino kune bandaki na se matiti likolo mur pe yango déjà etongamaki moni mur et mati déjà ti na niveau ya linton. Donc na si awa ezalaki parking plus plus appartement maison commerciale moro liboso et puis likolo kuna oyo nyonso vous a intéressé plan ezali société oyo babandaki kosala biso mosala soko olingi mpe ocontinue na bango bazali propriétaire azali akopesa o numéro na bango bosola na bango bakoexpliquer makambo mosusu pour plus de détails. Voilà donc ndako ekomaki déjà awa soko okule osali bafinition rez-de-chaussée mbala moko esili donc etikala kaka na niveau ya likolo. Tozongi so libanda mpona kolakisa tolobaki lupango voisinage eza très bien. Donc bozomona eza pembeni na macadam eza idéologie moko bien mpona kosala hôtel moi quelque chose moko ya bien. Donc lupango oyo batie yango $80,000 à discuter. Donc tala prix ba terrain ezotekama tala prix ya musala oyo salami. Donc marambo eza kitoko $80,000 à discuter. Et puis awa toza en face tala mninga ndenga beti Hôtel Mirindi. Donc toza en face ya Hôtel Mirindi. Hôtel Mirindi aza na ngambu ya Matonge biso toza na ngambu ya Kabuka. Donc bonne chance à tout le monde. Bye.